La question que Olive Lembe ya zumbongo wana wapi pour na kusala misala wana eza bien mais ce qu'on appelle na toute question maman Olive Lembe mobile na sali 18 ans na pouvoir bozo critiquer ka zumbongo wapi pour na kusala ba don et bongo maman Denise bazaka na une année au pouvoir mbongo ya zo sala ba don ezo uta wapi on a question autour mais ya wana uniquement la poto partout ezo uta wapi donc c'est pour dire quoi batika de mutema na be ceux qui ont 18 ans na pouvoir, mobile na 18 ans na pouvoir, bozo tout na ke mbongo azo sala badon ezo uta wapi. Si ko muto asali une année na pouvoir azo sala badon azo zo ba comédien en charge que voilà ba soins de santé, mais c'est pour dire quoi? Réhabilitation à maternité nyoso kuna. C'est maman Olive. Yem tabongi ça yango pour information. Voilà ba tubaye bakata. Maman Olive, na Bible wana. Mais vous pensez que Tchangu Mobimba, bango peuple ya Tchangu do bana Tchangu bango ba aux hôpital ya malamu te. Bayaka ko bongisa kaka o eza na centre ville etonde belé. Donc mutu fa lo ngaka Bible maluku kinkole ayaka ti na gombe na limité pour na zo soin ya malamu. Mutu akanisi peuple ya kuna na compte ya ONG na ya Asbel na hôpital wana bandi ko tonga malembe pour comprendre que ba cotisation malembe ti hôpital esili. Alors peuple wana ba pesa bino bolobi pour pendant 18 ans bazala ite non mais ça misala sur les 8 ans ko zota azana cause na mito zela na sili sanano première dame na Bible wana kaka maman Olive tonga école pendant que Joseph Kabila zana pouvoir donc les jours mususu ko filmer école munene maman Olive tonga 120 dako bango coup du cash ba maison préfabriquée ba zumbongo mais maman Olive tonga 120 dako na 1,5 million $. Ce qui veut dire ndako bon na 12,500 $. Bandako avec matériaux durables après ça yango ba famille au félé et là ba famille na été mouton dans certificat na livré parcellaire 120 dako ndesi kwa lobino wana cité yango boye na luka po hôpital ezala wa po suna bango 7,000 francs consultation. Ponga na zotuna bandeko na UDPS kotinda batu na nzela parce que faut pas que le peuple anda dimaki na nzela non ezali batu ya UDPS de commenter sur botali ba vidéo beaucoup mona ba jeune mobilisateur oh ya UDPS bo repérer bilongo na bango pona sala ba publicité te ba kombo bo mona que oui azalaki parti o eza sérieux discipliné organisé ndenga na za boye o moni na nzela na marche automatiquement il faut que le bagage FCC zanakati parce que je fais partie du FCC tant au moni ba leader ba jeune o bazo kamba ba mouvement na kati ya UDPS ba bimi na nzela batika kokosa bato ba bima wana ata 500 personnes te bazui bato ba cheli bango ba kabira ba ndeko na biso ba taxi ya moto ba tindi bango na nzela bo bima aboya machine à voter ne bande mabe ti ba yeko ndima yango machine wana nde président Félix Tshisekedi lelo azana ibonga ndeko pona lakisa na peuple voya violence oyo UDPS azopona ezana tina morote na 1991 UDPS aviva na mboka oyo amona ndenge pillage salemaka pillage wana et profitaka na peuple congolais te mboka kutunde ekufaki lisusu. Président Félix Tshisekedi azo luka ba investisseur baya mais UDPS azo préféré kocha instabilité kocha désordre na mboka oyo ko kimisa lisusu ba investisseur ole mboka kende liboso e ozalate et donc peuple il faut comprendre likambwana eza loi te alobaki yango na ba émission mingi eza proposition de loi ndenge biso ba député to tinda bango kuna na assemblée nationale ba futa marapona nini musala na bango eza ko proposer ba loi qu'on voter la loi, qu'on contrôler le pouvoir exécutif, donc gouvernement. La joyo, marambo na zolo bande ko sale manamboka. Na lobaka yango toujours que Joseph Kabila Kabange azali envoyé de Dieu pour na mbongwana pour na développement ya mboka oyo République démocratique du Congo. Marambo na zolo après 2023 na lobaka yango déjà. Mais on a une mission pour le peuple congolais ayeba makambo ko salema après 2023 ti 2055 congolais nyoso ako vivre ndenge Congo comme poto ya Afrique makambo ane ko salema sous la vision politique de Joseph Kabila Kabange. Donc
après 2023 ti 2055 sous la vision politique de Joseph Kabila Kabange nde Congo ekokoma poto ya Afrique bandeko nanga ya diaspora ya poto luka mukanda kasi ko changer nationalité te pona mundela kokoma ko luka nationalité ya Congo vision est pas mona mobalo yo okondima te pe boko vivre ya mundenge kokokisama ya mona bisaki bato ata bo pesi 120 plaintes Kabila jamais akokota ce pays akokota te parce que azali muto nzamba tindi po Congo bonga mindele babundisaka ye parce que bayebi ke nzamba sa pona ye azana mafuta eloko mabeko komelese okota déjà par rapport po bakokoka koya kokanga c'est parce que ces pays balukelaka nde kosala bato mabe mpona koétouffe bato un vrai nationaliste na biso lisesemo soko moni mindele bayini président mo ya Afrique yebaka président nazo défendre mboka na ye ezalaka bon mundele azalaka toujours comme ça so moni mundele azo betela président ya Afrique maboko mingi c'est que président wana aza oui na makambo nyonso Zambe tolobate biloko tolobate Zambe yo otani ozoluleka bato yayo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturel awa toza onini www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka congolais Nabantete ya mboka Congo Bokeba na pirate pour la province d'Amolé, Mpende Sinapetolo, Soma gamme ya pomade Awatoza Masse yango na baparti oyo mongi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat Allez la pomade Awatoza masse na pas comme nango kibokon na pomade Awatoza Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Mbote na bandeko nyonso bozotala biso partout dans le monde na Elengia Congo TV chaîne moko na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo vraiment tozali kolala te tozali toujours kolokela bino ba actualité nyonso ba réalité oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso nde na lobaka mboka kitoko RDC oyo biso tolinga. Alors merci vraiment na ba diaspora oyo pe bozala toujours na souci ya mboka na biso mboka munene mboko etonda valeur partout dans le monde oyo bayebi ke RDC na biso. Merci lisusu na même sifa o azali toujours kosambela pona mboka na biso République démocratique du Congo. Alors lelo Elengia Congo toyambi lisusu Junior Mpeti oyo moko azali coordonnateur ya Kabila Forever lelo tozali ne a Elengia Congo poto sola vraiment maeuti koleka makambo biso tout moni comme désordre salami makambo belé obeminaku makambo mamolive makambo tout tokosolango lelo na Elengia Congo TV mbote mona mboka Junior Mpeti mbote ndeko Martin pe mbote na balandi nyonso ya Congo Elengia TV. Ah, Elengia Congo TV, voilà. Mbote na balandi nyonso, mbote na ba Congolais nyonso, bonne fête ya indépendance, voilà. Alors, Cordon Junior Mpeti, mon amoka, batunyan sur partout dans le monde. Je crois mission tout ça qui, bat belé pe ba bengi biso, ba lobby, il faut tout ça là sur l'émission tout zonga. Alors d'abord pour tout banda vraiment, maïto bongisa qui poto talisa batu, oh le compte de tous les partout. Boni d'abord santé et puis Asbel au yolo baka chaque fois, Forever Kabila. Merci Ndeko Martin. Santé zali malamu nzamba zo batela biso Asbel Kabila Forever P tozali na biso malamu voilà tozali
Alors, Bozali, moi, je suis un petit Boni Joseph Kabila, autant Nyon Sotomo dans vraiment, même dans la chemise, ou là, t'as Jikaka, ou là, t'as Joseph Kabila. D'abord, il y a un aligné dans la bande, Boni Nanou, Joseph Kabila, ou Azalipé, autorité morale, il y a FCC avant tout côté de la CIG. Merci de Martin, Motunana et Zali Malam Mingi, Joseph Kabila Kabange. Héros national vivant, père et démocratie, père et alternance pacifique, leader intemporel, Ndengina Bengarae, Azali bien, Azali très bien, le 30 juin, Azali très bien, santé Zagitoko. En tout cas, Nazo Bandela Lissou Marambo na Lobarandego Martin, voilà. Na Longoli Lunette, peuple congolais, a un message, Marambo Nazo Lobande, Kosale Manamboka. Na lobaka yango toujours que Joseph Kabila Kabange azali envoyé de Dieu pour na mbongwana pour na développement ya mboka oyo République démocratique du Congo. Makambo nazo loba après 2023 na lobaka yango déjà mais na kobanda ko loba on a ba émission nyonso pour peuple congolais ayeba makambo ko salema après 2023 si 2055, Congolais nyoso ako vivre ndenge Congo kokoma poto ya Afrique. Makambo ane ko salema sous la vision politique de Joseph Kabila Kabange. Donc, après 2023, si 2055, sous la vision politique de Joseph Kabila Kabange, nde Congo kokoma poto ya Afrique. Bande konanga ya diaspora ya poto. Luka Mukanda kasi ko changer nationalité te. Pona mundela ko koma ko luka nationalité ya Congo et ko zala trop tard pona bino bato boko changer nationalité. Na pesi bino message. Soki muto aza musali ya Nzambe ya solo aza na mboka oyo. Aza na message contraire na oyo ya ngai aloba bobomba bilili et comme ça tokotala accomplissement soki maloba na Yerusalem. On azoloba na message utile kolo na 3e ciel. Alors, il y a un peu, à chaque fois, on a des missions, tout ça, même des missions, les capables, journalistes, et missions, on l'a vraiment, on peut te moni. Na loba qui peut des missions, na wana na beta à outil vraiment, qu'on l'a confirmé. Na évité ceux qui pour pouvoir, il y a 2023, et vous allez ah, au moni, maloba, penser à Nzambe, na mission, ya bomoto, mutako comprendre. Hein? Mais, tant qu'on comme en 2055, peuple à comprendre pour la oui, il y a un habitant de comme en 2055 peuple à comprendre pour la Kabila forever. Donc, toute place à nous comprendre. C'est-à-dire, président Félix Tshisekedi 2023 il a la souillette, bino ne FCC pour vous ti 2000 combien? Ngai na lobi na yoga ke après 2023 ti 2055 ne Congo ko bonga. Donc au moni 2023 ti 2055 wanande makambo ko salema peuple congolais ko sepela makambo wana nyonso ko la sous vision politique de Joseph Kabila Kabange après l'élection 2023 voilà après l'élection 2023 ne peuple ko sepela message na neza clair to ko banda makambo yo banda selon plan ya Nzambe 2023 ti 2055 donc après 2023 ti 2055 nde makambo n'est-ce pas soanande mbongwana développement ya Congo ko salé et on a la sous vision politique ya Joseph Kabila ya leader donc on a sous pouvoir en 2023 ne ti ba 2000 ozolo ba maramoza sous vision politique la kisiboy ngana zali na kati FCC biso nyoso na FCC tout ça il a la vision politique ya Joseph Kabila Kabange ko zala ko cha on a biso vision ko cha ndeko junior pecha ko cha dauphin na mutu mususu mutu nyoso ko zala kaka kabiliste sous la vision politique du Raïs parce que ça envoyé Nzambe mission na ye ya kobongisa Congo et si la té Koutuna ne banda vraiment té ko bananda parti après 2023 2055 donc après l'élection alors IDPSP balobi ba on peut ba problemater bande on a biso ya cash vraiment pendate meto le bela IDPS balobi 2023 pe eza maboko na bango libela toujours moi na Nzamba koyenda longoli Félix Tshisekedi na pouvoir na ebité bino pe après 2023 et cause la somme koto IDPS balobi tijeza koya koto FCC balobi bo pesi date na so ti 2050 50 na ebité so to koloba de commentaires oza YouTube ili les autres galati ngai junior page na lobby clair après 2023 ti 2055
sous la vision politique de Joseph Kabila Kabange nde Congo ko changer ko bonga ko comme poto ya Afrique boluka batu wana pe ba peso ya bino message ba diaspora ba otala biso ba combat batu pe batu mususu po bazana ba message ba pesa te prophétie contre prophétie comme ça to otala accomplissement o ya nani ko kokisama ngana suki kaka wa alors eza par rapport à prophétie on a dit mais ça par rapport à nini lelo ba reconnaître après 2023 ndé RDC kokoma paradis et kokoma boizana pona nini ndeko Martin oyebi moto ya molimo un homme spirituel azali considéré le roi moto ali boma hein esika batu oyo baza spiritualité ngai nayebi ke na suka ba kobetela nga maboko ozo comprendre nayebi ke na suka peuple congolais nyonso na suka filme tala mutoyo Joseph Kabila o Congo mobimbe ko bosanaka jamais e ko betela maboko batu misusu ba lobi balingaka ete kasi yango na lobi te Yesu tanga zalaki nanu na bomoi to bomaye mingi balingaka Yesu te landela histoire mais après ko kufa na ye mokili mumba to ko belela Yesu ato beti libaku Yesu aya kanga maloba nazo ebisa donc Kabila forever na boyebisaka bino na 2055 de bo comprendre vraie version ya Kabila forever Asbel mais boye ba que c'est un envoyé de Dieu on ne soit lingaka Congo et bonga à soutenir Joseph Kabila vision c'est pas mon mobile oyo okondimate pe boko vivre ya ndenge kokokisama ya mona bisaki batu ata bo pesi 120 plaintes Kabila jamais akokota ce pays akokota te parce que azali muto nzamba tindi po Congo bonga mindele babundisaka ye parce que bayebi ke nzamba sa pona ye azana mafuta eloko mabeko komelete kokota déjà par rapport po bakokoka koya kokanga c'est parce que ces pays balukelaka nde ko sala batu mabe pona ko étouffer batu un vrai nationaliste na biso licenciement soko moni mindele bayini président mo ya Afrique yeba que président nazo défendre mboka na ye ezalaka bon mundele azalaka toujours comme ça so moni mundele azo bete la président d'Afrique maboko mingi c'est que président wana za oui na makamunyoso voilà alors politique pe à Congo na biso c'est comme si to l'ingalité koto tanto sous ces pays à kotikala kokanga été mais cash na FCC on dirait pe bon moko ezalité tant bon moko ezalité pour muto qui ne ba livrer muto au moins te ko za pe na facilité moko pour limweza entre binote pondi ma Joseph Kabila za nzambe hein au vivre yango parce que son ambition que manœuvre nyonso boko sala mabe mo te koyela ye o wana ndesko bo mona mystique ya nzambe Daniel Bacheye na libulu ya makosi mais abimi vivant oyo ndozo mona ebo leader intemporel na bien que leader intemporel parce que mboka oyo nzamba pona epoye asala bilembo ya minene abanda yango akeko pema ayebinde na ko continuer mission na ye. Alors merci Torozela Bissonostou na maponami ya 2023 soki ekozala neni côté ya ngambu ya FCC et puis ya cash. Alors mon amboka Junon Petit to uti comme na bisotou manifestation o uti koleka na palais du peuple bisotou to mon ndenge batu ba tellement ébélé pona ndenge honorable Obemina alobaki pona ba peuple congolais siliki to moni peuple aiki tellement ébélé ba tumbi ba pina banda ku misusu ba panzi etake bino etake yo ozali pe kabiliste ozali moko ozali ko soutenir ba œuvre ya Joseph Kabila na ebité soki ko pesa message nini po peuple asilika ki déjà. Merci de Martin pour na mutuna wana ezosenga vraiment ko recadrer makambo ebele sikana menazo lobela nanu parti ya UDPS peuple ezolanda biso tout le monde a sentiment, tout le monde a manipulation. UDPS na 2006 à Boya Batouba s'enrôler. Après que Boya enrôlement, tant que moni ba clôturer, ba yoko soutenir. Oh non, ba fungola biso ba bureau to s'enrôler, ba lobi non et ceci les sili, batinda ba nanzela, Batouba zoka, Batouba kufa. UDPS wana kaka a Boya constitution oyo lelo bango ba komi ko luka ko défendre. Tala muto mkolo constitution yeah
Joseph Kabila. UDPS a boya constitution wana. Aloba que constitution les a taillé pour na Kabila batira la ondima yango te. UDPS a boya machine à voter. Ne bande mabe tiba yeko ndima yango machine wana nde président Félix Tshisekedi lelo azana ibonga. Ndeko pona la kisana peuple voya violence oyo UDPS azo pona ezana tina morote na 1991 UDPS a viva na mboka oyo amona ndenge pillage salemaka pillage wana e profitaka na peuple congolais te mboka kutunde ekufaki lisusu président Félix Tshisekedi azo luka ba investisseur baya mais UDPS azo préféré kocha instabilité kocha désordre na mboka oyo ko kimisa lisusu ba investisseur ole mboka kende liboso e rozalate. Et donc peuple il faut comprendre likambwana eza loi te na lobaki yango na ba émission mingi eza proposition de loi ndenge biso ba député to tinda bango kuna na assemblée nationale ba futa marapona nini musala na bango eza ko proposer ba loi ko voter ba loi ko contrôler pouvoir exécutif donc gouvernement. Mais si ko tango bino député a proposé loi ndeko Martin peuple alanda proposition ya loi ezana nu loi te et que ça la débat bisika ebele na assemblée nationale na commission ya PAJ na plénière ya Sénat na plénière assemblée nationale la même proposition ya loi et qu'aucun pas chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo yesoka moni ke loi oyo eza malamu te et ko bebisa état de droit automatiquement à cause c'est un juste une assemblée nationale que tale siko na CP na ngote bosala bo so qui paye de ko Félix Tshisekedi amoni que loi wana ezali malam eleki et ko kene na cour constitutionnelle ko ta la conformité na yango c'est-à-dire quoi est-ce que loi oyo e ko violer constitution so qui cour constitutionnelle amoni que ko violer ba boy yango so qui ko violer te basali nini batiki yango ezala adopté et après chef de l'état da signac pour loi comme promulguer si ko nga nazo tuna bande ko nga UDPS kotinda batu na nzela parce que faut pas que le peuple anda dimaki na nzela non ezali batu ya UDPS de commenter sur botali ba vidéo boko mona ba jeune mobilisateur oyo ya UDPS bo repérer bilongi na bango pona sala bango publicité te ba kombo boko mona que oui azalaki parti oyo eza sérieux discipliné organisé ndenge nga naza boye omoni nga na nzela na marche automatiquement il faut que le bagano FCC zanakati parce que je fais partie du FCC tant au moni ba leader ba jeune o bazo kamba ba mouvement na kati ya UDPS ba bimi na nzela batika kokosa bato ba bima wana ata 500 personnes te bazui bato ba cheli bango ba kabira ba ndeko na biso ba taxi ya moto ba tindi bango na nzela bo bima bo tumba et encore grave tous en moment ya état d'urgence ba pekisi entroupement ya 20 personnes bazalaki na ba masque te bazo autorisation ya marche te n'est-ce pas ba buki bandaku ya ba individu ngo banani ba kabiliste nde ba FCC ba buki bandaku voire même ba ko buka ndaku ya journaliste Jean-Marie Kassamba oyo azali politicien te ba buki bandaku mais ngana ko lobelo ko mo ce qui réellement ezalaki population et l'on va les bosser ce que la population sans que azala manipuler wana zagi batu ya UDPS ne babimi na nzela mais ce la peuple ga yemo robo. Alors moi na mboka je n'opet yo ki biso tout bande quoi UDPS et puis Augustin Kabuya ozali secrétaire pe ya UDPS alobi ba député nyonso oyo baza kuna na paradi peuple baza ba député mo nommé o ba nommé bango ndeti bo bemina ba vota ba moté ba tebele na éviter ceux qui réaction na yo e koza ndenge nini ko loba ba tutu ba ta biso oyebi naza vraiment choqué ya koyoka ba propos oyo bima na secrétaire ya parti munene le rôle de personnes esali bitumba ke ba député o baza kuna baza ba député nommé mais nga na ozongi sela mutuna peuple congolais pe botuna e bino ba journaliste 32 députés ya UDPS o baza na assemblée nationale nani anomaki bango UDPS a 32 députés. Il y a des députés qui sont nommés. On a voté qui bango peut-être. Ah donc on a voté qui
Donc il y a UDPS, c'est là. Alinga Lobake, député UDPS, Ndé Baza voté, député FCC, Ndé Baza nommé. N'est-ce pas? Non. Yé Azolo Lobake, député Baza Kuna, Landaki, député Baza Kuna, oh, nous sommes tenus à député nommé. État de droit se saisir dans le dossier, va convoquer M. Augustin Kabouya, va tout naé, 32 députés UDPS Azana Bango Kuna, Bakomi Kuna, Ndenini. 32 députés au Baza Kuna, il y a eu des pèses. Nani Anomaki Bango, Bokendel Botuna Bango. Voilà. Mais oui, mais yo lobi que Baza nommé c'est que yo finga c'est Nana Nomaki Sigo. Nana Nana Nomaki ba député il y a eu deux pèses. Aïe, c'est ce combo, il y a Mouto à Noma qui va député à UDPS. Pour Baza va député à parti au Yazo dirigé. Baza 32. Le roi Lobi va député tout Baza nommé. Ah, bah, non, vous biso, Nani à Noma qui va député au Baza, na parti na 32 députés à UDPS. Aïe, bisa dans le peuple, comme ça, peuple, aïe, bah, Nana, moi, Noma va député à UDPS. Voilà. Alors, merci, moi, Nambo Kato, Kota, Poto sur la Pédi Solo, il y a Maman Olive. Alors, Totika, Bama Solo, Poto, Kota, Pé, il y a Maman Olive, Ndenge, à Saraki, Nogation, à l'hôpital, il y a Bibois, il y a Bibois, où ils à niveau, il y a Tchango. Alors, on a mis c'est un message pour le lopé critique, et les alliés Kolobamato, Banda Bazala, à pouvoir, Bamona, Abongisa, l'hôpital, à Minen était le Tibamama, l'hôpital est mêlé, mais Bamoni, Maman Olive, Abani, Kosala, action. Na changu déjà quand on a l'hôpital. Alors bah tu peux se déranger dans mon pour la critique voilà. Na lingi opé ce message bah neko tout partout dans le monde. Merci. Ndeko Martin, d'abord na senga na congolais ayeba ke Congo eza Kinshasa raté. Joseph Kabila parce que biso to linga ko se plaindre té. Tant Joseph Kabila a eu pouvoir na mboka oyo parti mboko ezalaki biteni na biteni. Destruction il y a 32 ans. Par Mobutu, il fallait Joseph Kabila à 29 ans à Banda pour réparer Malem. Et Mboko est un Mboka Mounene Ndeko. Vous comprenez? Bah action makambo salima. Oka mutu ko tuna kaka oh na Mboka oyo mutu ko lobaka mama e moza kuna salité. Mais jamais na yoka congolais abeta tolo alobake hôpital à cinquantenaire izawana propre kitoko. Docteur était nommé autant makambo Covid de banda lobi hôpital wana au convier en hôtel na hôpital ya mikili ya poto ezana ba norme internationale. Mais dans la congolais, mais cher né s'il vous plaît, toki ne lokuta. Dans la congolais, akolobela kaka hôpital à mama congolais akoloba kaka botongi nini stade ata mote na Kinshasa. Mais na Kinshasa to kuti déjà ba stade des alliés. Donc, yo na Kinshasa na moni stade. Toto ngali sous stade mususu kana Kinshasa. Donc, ba province mususu bango ba na besoin stade. Mais ba stade tongama na ba Kindu na ba Tanganyika. Donc, le problème ici, il faut pas ba doit kanisa ke Congo za Kinshasa. Maman Olive Lembe pour votre information. Voilà. Hôpital Ngalema, clinique Ngalema. Mais nana ngwa sala réhabilitation ya maternité nyonso kuna. C'est Maman Olive. Il y a pour information. Voilà, tu vas Maman Olive, na Bible wana. Mais vous pensez que Tchangu Mobimba, bango peuple ya Tchangu do bana Tchangu bango ba aux hôpital ya malamu te. Bayaka ko bongisa kaka o eza na centre ville ya tonde belé. Donc mutu fa lo ngaka Bible maluku kinkole ayaka ti na gombe na limité pour na zo soin ya malamu. Mutu akanisi peuple ya kuna na compte ya ONG na ya Asbel na hôpital wana bani ko tonga malembe pour comprendre que ba cotisation malembe ti hôpital esili. Alors peuple wana ba pesa ngo bino bolobi pour ni pendant 18 ans bazala kite. Non, mais ça misala sur 18 ans kozwata. Azana cross na mutete. Zela na sili sananu. Première dame na Bible wana kaka. Maman Olive tonga école pendant que Joseph Kabila a na pouvoir. Boke ne joue mususu ko filmer école munene. Maman Olive tonga 120 dako. Bango du cash, la maison préfabriquée à Zumbo, mais maman Olive a tonga 120 dako na 1 500 000 $. Ce qui veut dire que on a 12 500 $. Bandako avec matériaux durables, après ça y a une famille au fêlé, et là la famille a été mouton, un certificat na livré par Céleste 120 dako. Ndé si quoi le bilo wana cité en boé, na luka po hôpital les ala wa po suna bango 7 000 francs consultation.
na ba médecin ya minene hôpital ya qualité okozwa idée au moni que non elengi na poso que ne kovanda kuna. Donc il faut qu'on encourager bato mitema mabe na kozotala bango. D'abord batika kosala comparaison ya mama Denise na mama Olive. Ozoka bazaba na mboka eloko boma biso ya mwana pona kosala kijalelo oke ko flatter mama Denise non. Donc mama Olive a sala association nae, mama Denise pe asali yae, azo sala yae. Siko tango batu na ba question que Olive Lembe ya zumbongo wana wapi pona kosala misala wana. Eza bien. Mais siko ngape na tuni question, mama Olive Lembe mobile na sali 18 ans na pouvoir. Bozo critiquer ka zumbongo wapi pona kosala ba don. Et bongo mama Denise bazaka na une année au pouvoir. Mbongo ya zo sala ba don, ezo uta wapi. On a une question autour donc c'est pour dire quoi batika de mutema mabe soki muto sali 18 ans na pouvoir bozo mobile na sali 18 ans na pouvoir bozo tuna ke mbongo azo sala badon ezo uta wapi siko muto sali une année na pouvoir azo sala badon azo zo ba comédien en charge que voilà ba soins de santé mais c'est pour dire quoi. Bon, parce que maman Denise na inane yene mbongo nga zweli wa botu na question te c'est eza mutema mabe réponse eza na simple eza la maman Denise eza la maman Marie Olive Lembe Kabila association to ONG ezalaka na batu o ba contribuaka ba bailleur de fonds bato ba sala ba don pour batuana ba sala lisungi na peuple et c'est comme ça maman Olive azali maman ya bolingo maman ya boboto azali chrétienne donc o ndambu ya zwakanda kabolaka na baninga na e beaucoup de gens na politique te asalaka badon na Bukavu batu bakufi azopesa bandaku azotonga cathédrale ya munene ya église catholique o na Congo mo cathédrale bongo etikala kozala te kutu na Afrique. Donc vraiment il faut beaucoup de respect pour na mama wana on a contre église catholique azotongela asali bango don pour asa chrétienne catholique. Donc biloko wana vraiment il faut qu'on reconnaître mutu ko senga et merci maman parce que 120 familles o ezo bandaku papa basa ba congolaise muninga bango pe congolaise asali ni asungi. Donc faut pas comme mango na sens wana eza association des osala musala ba don yaka ba me mango na cadre ya politique te. Merci maman Olive hôpital wana en tout cas makambo wanvie na poto ezato kemi te kutu na koya kuna na mwasi na ngapo abota osali biso hôpital ya mwalamu bana changu ba base na yasbel nyosa kabila forever ya changu basengi merci maman pour eza œuvre osali le biso. Voilà. Alors merci mesdames et messieurs, voilà to comme na souka émission na biso na mbela kibino Junior Petit Oazali moko Oazali ko diriger Kabila Forever, yo tozane lelo a to sala année déjà chaque fois, surtout ça na bande ko na biso ya ba parti sous IDPS o SID partout INC to ya rapé na ndenge ya PPRD na FCC poto sala vraiment émission après ça biso pe ndenge ni makambo ezali kotambola. Alors merci na bande ko tout o pe sa biso confiance na Katia Elenga Congo TV, merci na Tracy Mbelenga Pro, Glody Yasuka, gloire de kesi na sima caméra. Alors merci na Cordo Junior Petit Ndenge au PCB tant ça une émission ce qui numéro téléphone pour la bande ko OP bazali na besoin mituna okokipe ko pesa pour babenga yo. Bon merci to kompe na suga ndo lobi mona nga ya suga na kolobaka ke Congo to kotonga yango na bomoko na bolingo na lisanga na ba famille na biso kutu tozalaka ndeko mususu aza na FCC ndeko mususu aza na cash mais toza famille kozala na FCC na cash na lamuka elobite ke toza binemi toza biso nyonso bana mboka Congo to ka déjà président Aïja Makarobaki ce qui bolingi te libala wana ekokabona libala mais to kuna suka libala ne kokabona yango na lobi boye to kotonga Congo na bomoko na lisanga na bolingo eloko to kosenga kaka ke eza na cash lamuka FCC biso nyonso toza bana Congo, papa na biso Congo, maman na biso Congo, to linga Congo, to travailler pour na Congo, pour na makambo coalition, de toutes les façons. Biso to lobaki boy, soki bango balingi coalition lisusu te, to ke na cohabitation. Eza problème te. Donc et puis d'ailleurs soki to ke pe na cohabitation, bango de peka baza perdant parce que to récupérer ba ministère nyonso ba entreprise publique nyonso. Mais ce n'est pas ça le plus important. Makambo coalition wana et Simbamina deux personnes. Le Raïs, Joseph Kabila Kabang, autorité morale, leader intemporel, na
chef de l'État Félix Tshisekedi. Donc tant que bango moko bazana bango déjà boye monguna ata obundisi o luko kota songi songi ko simbate mission na biso eza tokene na mandat otina suka coalition et vanda oyebi to fêter plutôt 60 ans d'indépendance soko tuni congolais na 60 ans d'indépendance si telenga ba événement est marqué histoire à mboka ko banda 1960 ti lelo soki mutu alobi alternance pacifique ite aza ndoki. Alors merci Toko Natsuka. Voilà. Merci Malasima Tokosola vraiment pour batunia sur votre biso partout dans le monde. Bino moko bolinga ki boye omonaka ndeni bémission tozali kosala. Beaucoup de gens na politique te asala rabadon na Bukavu batu bakufi azopesa bandaku azotonga cathédrale ya munene ya église catholique o na Congo mo ba cathédrale bongo etikala kozala te kutu na Afrique. Donc vraiment il faut beaucoup de respect pour na mama wana. On a contre église catholique. Azotongela asali bango donc pour asa chrétienne catholique. Donc biloko wana vraiment il faut qu'on reconnaître mutu. Ko senga merci maman parce que 120 familles o ezo bandaku. Papa baza ba congolais. Mouninga bango pe congolaise asali ni asungi. Donc faut pas comme mango na sens wana les associations des osala musala ba don yaka ba me mango na cadre ya politique te. Merci maman Olive hôpital wana en tout cas makambo wanvie na poto ezato kemite kutu na koya kuna na mwasi na ngapo bota osali biso hôpital ya mwalamu bana changu ba base na yasbel nyosa kabila forever ya changu ba sengi merci maman pour eza œuvre osaleli de biso. Voilà. Alors merci mesdames et messieurs, voilà to comme na sous émission na biso na mbela kibino Junior Petit Oazali moko Oazali ko diriger Kabila Forever yo tozane lelo a to sala année déjà chaque fois surtout ça na bande ko na biso ya ba parti sous IDPS o SID partout INC to ya rapé na ndenge ya PPRD na FCC poto sala vraiment émission après ça biso pe ndenge makambo ezali kotambola. Alors merci na bande ko tout au pe service confiance na Katia Elenga Congo TV. Merci na Tracy Mbelenga Pro Globie Yasuka gloire de kesi na sima caméra. Alors merci na Cordo Junior Petit ndenge au PCB temps tout ça une émission ce qu'il me aura téléphone pour la bande ko OP bazali na besoin mituna okokipe ko pesa pour babenga yo. Bon merci to kompe na suka ndo lobi mona nga ya suka na koloba kaka ke Congo tokotonga yango na bomoko na bolingo na lisanga na ba famille na biso kutu tozalaka ndeko mususu aza na FCC ndeko mususu aza na cash mais toza famille kozala na FCC na cash na lamuka elobite ke toza binemi toza biso nyonso bana mboka Congo toka déjà président Aïja Makalobaki ce qui bolingi libala wana ekokabona libala mais tokona suka libala ne kokabona yango na lobi boye tokotonga Congo na bomoko na lisanga na bolingo eloko tokosenga kaka ke eza na cash lamuka FCC biso nyonso toza bana Congo papa na biso Congo mama na biso Congo tolinga Congo to travailler pour na Congo pour na makambo coalition de toutes les façons biso tolobaki boy soki bango balingi coalition lisusu te tokoki na cohabitation eza problème te donc et puis d'ailleurs soki tokepe na cohabitation bango nde peka baza perdant parce que to récupérer ba ministère nyonso ba entreprise publique nyonso mais ce n'est pas ça le plus important makambo ya coalition wana esimbami na deux personnes le Raïs Joseph Kabila Kabang autorité morale leader intemporel na chef de l'État Félix Tshisekedi. Donc tant que bango moko bazana bango déjà boye monguna ata obundisi o luko kota songi songi ko simbate mission na biso eza tokene na mandat otina suka coalition et vanda oyebi to fêter plutôt 60 ans d'indépendance soko tuni congolais na 60 ans d'indépendance si telenga ba événement est marqué histoire à mboka ko banda 1960 ti lelo soki mutu alobi alternance pacifique ite aza ndoki. Alors merci Toko Natsuka. Voilà. Merci Malasima Tokosola vraiment pour batunia sur votre biso partout dans le monde. Bino moko bolinga ki boye omonaka ndeni bémission tozali kosala. Numéro de téléphone soki moezali bande kwa ko benga so ezate pe toleki. Bon. Plus 243 81 58 71 942 plus 243
81 58 71 942. Ba suggestion na bino na ba obaza mal éduqué ba finga rabo finga rara pour mes amis. Alors merci Elenga Congo TV nyonso yona balobi opa finga rabo ya robenga nyonso etali vraiment bino moko. Alors merci kotika malambo za toujours branché na Elenga Congo TV chaîne moko na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Martin Elenga Congo Glodidi Asika la mignonne hey, la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata